internautes, beauté, à téléspectateurs, vous ça peut être bon na bato au bazar anglophone. Donc si vous merci bingi, nous bato na biso na émission Bolinga mingi, la chaîne de référence, la chaîne qui vous informe, la chaîne Prince Ngamour TV. Na mukula lelo ngai la présentation à l'émission oyo Bolinga mingi, pour topesa bino ba astuce, topesa bino ba remède, les to vivre bien na sermoni awa, les to vivre plus longtemps. Na biloko nzamba pesa biso na sermoni awa. Ngai présentatrice na bino maman fidèle donc chef na pesi bino moté. Azali nga mokote, nazali na complice na ngai ya mokolo nyonso à mes côtés. Bonjour maman. Bonjour maman Fidéline. Maman Jackie azali infirmière. Maman Jackie mbote. Mbote. Maman Jackie ya so na patron na biso alo na yambio to yambio lisusu. Pero na moni lo moko awa. O biso basi to tshaka mingi na. Na biloko la biso ya kolia. Tochaka na soso, tochaka na ngombe, bisu bachaka ngombe na polu. Mais na moni yango lelo awa nazo comprendre te maman Jackie. Ba spectateur ba moni te ezali nini? Ezali ai. Ai oyo tosalelaka na biloko comme épice. Yango lelo toyo kotalisa ba bienfait oyo eza na kati na fruit oyo tozobenga ai. Merci maman Jackie. Na kati ya ai lo nini ezali? Biso toliaka kaka épice. Allez, bien, mais lo nini ezala na kati peut-être. Aïe, aza na sel minéraux. Aïe, aza anti-inflammatoire. Aïe, aza antioxydant. Aïe, aza anti-cancéreuse. Aza anti-infectieuse. Donc, il a traité la maladie. On a aussi kotanga nyonso wana soto zi anti-inflammatoire que les maladies nini soto zi anti-infectieuse na ba rougeole na ba varicelle na nyonso même pe cancer. Même déjà, makaya beba na poumon antioxydant ayi aza kosunga aza meilleur antibiotique au bakokinga ko négliger. Merci maman Jackie, mais ina yebana. Alors le meilleur antibiotique pour un intestin. Comme tous na okaka lito ipasi makasi. Maman Jackie na mkolongo na poko eloko kisi ezalaka te. Mais na toko na lié ai pas si on a nyonso et si c'est quand on a la qui effectivement les alliés ni moko et là le cola antibiotique donc ngina yeba siko mais na lelo ai to kolobela nini na mukola lelo to kolobela ai to ke abisa kana ba maladie belé o eza awa na kati na liste na ngai on a préparé mais mukola lelo to kotala ai contre comme anti vermifuge traitement il y a ba vers intestinaux. Merci maman Jackie. Wow. Aïe, bon mais tous ba michopi na kati ya libomo. Abomaka ba nyama nyonso na kati ya libomo. Mama yo za bunga, oli ba sorte nyonso ya ba michopi bazala libomo. Michopi misto mona ba kufa facilement te. Net soki ba kilostorm, soki ba trichocéphale mama. Aïe kala bomboma ba michopi ngo nyonso. Aïe sakanaka te. Ezala trichocéphale, ezala anguillier, ezala ténia, ezala oxyré, ezala oba bengi ténia. Donc abomaka sorti ya banyama nyonso surtout o toza komona kisi miso kokina koboma ngo te mais ye abomaka banyama ya libomo nyonso oyo etumisaka moto. Maman, merci maman Jackie. Na yeba eti biso mikolo tozwa banyama ndenge toliaka bazelo kwa bana mikete mais ndenge mutu akozala banyama libomo mpo bato mosusu baza banda botama melani kisa banyama te o moto mosusu amelaka ni mpe abakisa banyama te. Maman explique na biso. Maman fille de ngai tozolia légumes wana bamisi basokolaka yango bien te zokande légumes faut kosokola yango malamu mpo tala place eza kowuta na bajardin na bilanga sokola yango bien surtout na période oyo tokoleka ya mbula oyo toza nango okomona bandunda bamatembele eza bapoussière eza salite biske ezowuta mama il faut kosokola légumes wana malamu pe kolamba yango malamu mpo libota etongisama te banyama eyaka na biloko oyo elambami malamu te banyama eyaka na biloko nyonso ata na bati tomelaka basikre ata na lipa donc nyama aza kaka ayaka na biloko ebele ata bana mike baliaka babombo baliaka bachoka baliaka nyama aza eloko oyo ayaka na olenge ebele me manzaka na biso okamba manzaka na kati salite oza kotia moye deja oza kotia banyama ezala libomo ya mutu.
merci maman Jackie. Banyama na libumu. Maman, ndeni mtori bakuta ba uzala banyama, hein? Pour mi ba iba petit baza banyama na libumu, hein? Et c'est ça peut comment na recommandation mo ko ibisa na ba peut-être après ngonga tel ba melakisa banyama ou bien mutu fa melakisa banyama hernios. okomona libumu eza koswa mwana aza koyoka libumu ezoswa okomona yo moko mpe ozoyoka libumu ezoswa okoyoka banose bapusa kosanza mosusu eza okomi deja na bavers intestinaux mutu oyo azoyoka bongo esengeli amelakisi na ye ya banyama soki asalela ai na ye yango omoni bamama na biso akala bazalaki okokama kaka 3 mois amemi bana nyonso tu na hôpitaux ake komema sel mpo batala soki bana baza na banyama mais lelo oyo bamama bamemaka lisusu bato 3 mois na hôpital te mais nzoka nde toza mpe na ai na biso aza pembeni ya bandako na biso oyo lelo toye nango aza traitement oyo aza kotraite banyama nyonso oyo etungisaka biso na libumu to bamauvaise oyo ya baalima biloko toliaki ebebisaki oyo tosangisaki ai mpe aza na mpona kosunga biso. Merci maman Jackie. Lelo tozomona ai lokola nani vermifuge sikoyebisa biso ai siko tosala mondeni tokotuta tokobaka tokomela mpona ekovoma banyama na kati ya libumu na biso. Traitement ya ai mokolo mpe aza capable ya kozwa kaka ai na ye azwi kaka de ai na ye boye alongoli yango asokoli akati yango meke akokomela yango comme comprimé nde tomelaka aspirine nde tomelaka novagine osi mpe mai na yo omeli ai na yo mama fide oyo toliaka ebimaka libanda ntango ozolia na kati ezobima libanda ntango yo olie bongo azokesala mosala kuna na kati ya libumu na yo okokamwa banyama wana babandaki kotungisa bakotungisa oyo lisusu te docteur na biso kutu Hippocrate azalaki soki akonsulte motu akotinda oyo abi mama kende kolia branche ya ai parce que ai eza antibiotique makasi ai asungaka biso ai oyo aza traitement ata bamama mosusu bilonge bebi akokozwa kaka ai na ye atuti pete na litungulu na ye atuti yango pete apakoli bisika oyo nyonso bilonge bebaki makasi okokamwa na patience nyonso ezokende kosunga mpo mama wana elongi na ye mpe ezonga malamu mingi kaka na ai aza très bien. Merci mille. Ai soki olia yango nga soki olia ai yapamba okoka ondire mwa moto mwa pilipili na kati mais sikoyo mutu atia yango na poso est-ce que ekoswa ye te na matumulu wana en tout cas akoswa te parce que bokrase ye donc bopile botuti ye bosangisi na litungulu donc atutani pete nyonso oza kotia esika oyo oumeli ntango molai elongo ese boti baposo akokende kosunga yo mais esenga mpe patient esengaka komikitisa kino okomona ke solution ekozwama. Merci maman Jackie. Moi je l'ai là et banane. On toujours pas mal de difficulté à coller à y a pas mal. Est-ce que ceux qui par exemple dit que banyama banyama basila. Alors ça me semble peut-être ça dit mais donc pour et qui tape madame na ngomo beka ya pamba boika. Bon mutu mosusu owazana makasi nde nalobaki avant déjeuner avant alia to na tongo tanga za kolamuka aza capable ya kozwa comprimé na ya ai yoko kokoka te ata azwi kaka oyo akati mosusu mpe aza capable ya kozwa ai na ye atuti yango azwi miliki na ye atie ameli na yango ekosunga na libumu mosusu mpe mpona bana mikie okozwa kaka debulu ya ai to 3 otokisi yango ntango okotokisa yango asali pete obeti otamize ozwi kaka ata sucre mpona bana siro asala sukali na monoko ozwi kaka sucre otie ata kuya moko ya kafe otie na jus wana ya ai wana opesi mwana moke ntongo pokwa traitement na ye mpona banyama mwana wana akolela su banyama na libumu te swati kaka na biloko ya kolia otilisaka mpe ai na kati ya biloko ya kolia bato ndenge bayebaka te akozwa ai atia yango etoki na sukwa biloko nyonso ebebisi baverti nyonso eza na kati ya ai
nzoka nde basalaka bongo te okokozala olambi pondu na yo tie na suka ebeli olingo osala lokola okitisa osi otutaki ai na yo otuti yango mpenza bao baza na rape orape yango kaka ntango olingo okitisa bongo na vapeur wana otie ai na yo mama donc alambami na moto te mpo abebisa babelema nyonso mais otie kaka na kati ya mwa moto okitisi wana obaloli mama ekozala kitoko na nzoto mobimba ekoswanye libota mobimba ekosala mpe bato bana baza na banyama te to bino moko. Merci mama Jackie olobeli okomoka motu ya kolia ai na ntongo nyonso ntango ozwi na ntongo nyonso eza mpona bato bazobela tension baza diabétique ou bien eza kaka motu normal olambi na ntongo bandi kolia ya baai mana solo wana mpe mama mama na ngai mpona motu aza na tension ai mpe esungaka ye ai esalaka ke estabilize tension ai esalaka ebese tension naza na paster na ngai ye tension emataki ye likolo makasi akomaki kosalela kaka ai na ye na ntongo na poko mpona lelo aza si na problème ya tension te bato ebele oyo nayebi baza si na problème ya tension te mpe moto normal oza capable ya kosalela ai na yo azokende kosala oza na libumu mpasi te nde bato balelalela libumu mpasi wana nde bato bayokaka oyo nayoka libumu lokola bagasi onde na tondi mais ntango oza koutilize ai na yo oza na problème te baoyo ya sardine mosusu batutaka atie na ye na sardine na ye alie mosusu mpe akati alie mpona bana osali siro sadi mpe okoki na kotuta ozwi kaka otie infusion osopi na mai ozwi kaka mwa miliki otie mwana mpe akomela très bien aye kosunga mpona libota mobimba ekosala banyama libumu wana bazala lisusu te. Merci mama Jackie sikoyo ai eza recommandé mpe mpona bato nyonso eza na comment je peux dire na mvula te moto akoki koutilize tel âge motu nyonso akoki kolia kaka ai ata mwa nkolo mwana moke eza facilement kokolia ai eza facilement parce que azosala moto aza na constipation te oza na problème ya constipation te ntango ozolia ai azofacilite la digestion ntango moto aza kozwa morceau ne ya ai mibale avant alia aza kolia ekosala eke efacilite la digestion na ye eza très bien moto wana oza na problème ya constipation te moto wana akozala très bien parce que aza koutilize ai na ye ai aza très bien asalaka bien azalaka mpe wana soki mpo te eza na kati akendaka kosala cicatrice ya kati aza kosala ke koboma yango donc ai eza très bien aza antibiotique moko ya malamu mpona bato nyonso to ekipe catégorie te ata moto oyo aza na diabète ata moto aza na diabète te esalaka mpe ke esala circulation sanguine ezala bien ayeba kofacilite circulation sanguine ayeba kopurifere makila ntango makila eza kozala purifere na bicancer eza kolongwa parce que makila eza kosokwama aya sokolaka makila okoma soko liango omoni otoki omoni mpenza otoki doki atangoli api so ozoutilize yango oza pembe na moto akomomona ozodégage sola ai c'est bien eza malamu eza tobebisi déjà nzoto na biloko ndenge na ndenge tolie mabe sikoyo toyeba mpe kolesa kati ntango olesi na kati ezobima libanda mpe aza kokende koregenir mais mpo ya moto mpe ezala kitoko ka ai oyo oza komona eza malamu tosalela yango biso nyonso. Merci mama Jackie tomonaka baantibiotique ya mindele soki tomeli yango ezaka effet secondaire moko mwa bien te moto ye mwindumba basuki ekatani mais oyo eza na baeffet wana teke moto taleki suki bandi okatana moto aye mwindu makasi mosusu bandi kolia ai tani na ye kozala ndenge oyo mama fide na ngai ai aza na problème ya effet secondaire te suki ekatana ye moko aza na traitement suki okokozwa kaka ai na yo moko otuti yango osangisi na huile d'olive na beurre de karité azotraite suki kaka ai na yo mpe moko ozotia na suki azotraite suki ye akataka te donc aza antibiotique moko meilleur antibiotique ye aza ta na effet moko te ye asungaka pute pourtant okamwa okomi kosala sel bien okokamwa okomi mpe kolala na kimia okolala très bien lokwa bébé ntango oza kosalela ai na yo donc aza na effet secondaire te aza mabe te aza malamu. Merci mama Jackie na ezosekisa mingi parce que omoni
biloko eza tellement ebele que simple que moto azokama omazaki sikoyo lobani ya soko koyebisa na balandi na biso mpo eza na bato mosusu balingaka ai te mpona solo nango mosusu bon azomona atya ai na biloko ifo atya mona ebandeli wana esangai na biloko bien mais yo olobi na suka azobana siko wana mwaso mama olobini en tout cas bamama bandeko nyonso tozolanda na ntango oyo tobebisi lolenge ya kolamba biloko na biso baepisi na biso tokoma kobebisa yango okamwe moto atie episi litungulu biloko esali 1 heure du temps pondu mpe esali 1 heure du temps baepisi nyonso ebebisi baverti nango po mama ata ozosalela pondu na yo okokozwa pondu na yo otuti pondu na yo ata na concombre na yo mais baepisi na yo ntango ozokitisa omoni olingi okitisa dans 5 minutes 3 minutes olingi okitisa otie kaka likolo obaloli mpe ekiti bokolia biloko wana na baverti ya bepisi ya kitoko mama boza na problème te makila ebanda kotambola ntango nyonso malamu ai akosunga okozana problème ya typhoïde te moto azosalela mpenza ai na ye régulièrement moto azosalela ai na ye ntongo nyonso asalelaka ai na ye akozana problème ya typhoïde te parce que ai mpe asungaka problème ya fièvre typhoïde ntango ozosalela ai na yo na miniki ntango nyonso akosunga yo epa na biso na fièvre typhoïde eza nde likambo donc orecommande population toliaka ai mingi ai mingi okozwa kaka ai no 1,5 kg ya ai puis ata 3 oignon na yo otokisi yango otokisi yango makasi otamise na 2 litres ya mai ozwi kaka lait miniki oyo babengi ya sukali te non sucré ai obalisa yango malamu azotraite traitement ya typhoïde ozana problème te o mitsopo ekangami azokende kofongola mitsopo ozana problème ya typhoïde te okamwa ofandi obelaka te mpo osalelaka ai na yo mingi bamama bapapa biso nyonso tosombaka ai eza na bacuisine na biso mpe bape olenge ya kosalela yango soki obebisaki obandaki kotokisa yango na biloko ntango molai changer former mokolo ya lelo sala kaka na suka nango bongo otamise otie koloba te bana bakolia ya mobesu te baliaka mpe cru ya mobesu baliaka mpe litungulu cru baliaka biloko oyo totiaka na bepisi mpe cru eza malamu mama tochange baméthode na biso hôpital ekobonga biso mpo tokobanda kobela lisusu te merci mingi mama jaite esika mingi hôpital ekobonga biso mpo bato mosusu bakoyi mpenza abone na hôpital ndeko batali bino oti kolanda mama Jackie nasepeli mingi parce que tozalaka na banyama ya moto eyebaka te oyo epesaka mpe motu mpasi banyama epia motu mpasi okanisa kaka moi ezokanisa kaka ata mosusu olalaki malamu te awa eza nde banyama apapesi biso lelo oyo ezali astuce oyo ezali remède moko tellement simple ezali ai ezali na bazambe na biso eza mpe na talo moko ya moke mama papa ndeko elenge toza na besoin kolia ai mikolo nyonso machaki auti koloba yango bavertu ya ai mpona nzoto na biso ezala okolomono lelo tolobi likambo ya ai oyo etalaki koboma banyama bavere intestinaux ezoboma nyama nyonso donc tolanda baconseil machaki apesi biso tosalela yango de façon à ce que tozala bato tokozala toujours bokolomono merci mingi na bandeko batali merci mingi na papa na biso azalaka nsima kamera bomonaka ye te mais asalaka mosala mpenza monene merci beaucoup papa ono topesi mpe merci mingi na bandeko oyo batalaka chaîne Prince Nango TV merci mpe mingi na papa Prince mpo na confiance ali komanifeste à notre égard topesi mpe merci à la prochaine bye bye